Ça, c'est toujours DRC Time sur OBI TV. En tout cas, j'ai préféré que la deuxième partie de l'émission nanga na yamba mutu oazana son mususu. Omoni bato baza ba calme, timide. Omoni émission nanga ezaka émission à vérité polele. Bien que Kokodan Nzombo s'est défendu sagement, mais tout ce qu'il faut que yamba acteur oyazali na makila ya ko global kamonenge ezali. Je les ai vraiment connus depuis longtemps. Nalia Rananda Konaye. Ça, yambanga mbalebele, to lamba badi together ensemble na barumbu. Alors c'était une très bonne chose, donc ma souvenir est belé na mutuna o yamba, c'est ainsi que boka maté ce qui est mort toujours sur la lokola ba camarade babilo parce que vraiment azan de kopenza alinga kanga mingi pina linge mingi. Alors azaka mo bulu mingi par une bactérie nyos. Donc Kimbaseke sera zana, donc tout le monde est agité. Ermo nga kumvuka, Ermo nga s'imposer, Ermo sans plus tarder donc nazo yamba Kimbaseke. En tout cas bonsoir bien-aimé. Bonsoir Boni. Shotman. Merci papa Lobé. Lobé ba kombonyo songa na lingi. Alors les lots aux allez na DRC Time. Ngonga na bino koki obeta kinga ba marte belé na foni boni yo makambo zo salo komona. Mais c'est comme ngongi kokoka. Yes. Papa Lobé décoré, reconnu. Namona qui donc na souci ya mboka bolongwa Kinshasa na bandeko boye na poto yona sa souci bozongi biso batala va dire tout toninga tout ça la kutu na grève le corona bino ba pesi bino suspension révocation na mbebele pasi koleka. Alors oza moto bunda mingi pona théâtre na mboka na biso. Avant na peso parole au remercier bana Congo la personne au bomona kazo tambola na Londres toujours sakana nae parce que ici tout le monde se retrouve dans la plus belle. Mais c'est un monument de notre théâtre et surtout il y a comédie Nabiso. Vraiment, beaucoup yokaye nengazali. C'est-à-dire que sans plus tarder, il faut reconnaître mutuna valeur naye, na juste valeur naye, avec tout le respect possible. Naza koyamba Kimbaseke na DRC Time et puis na pesaye parole pour na akoka ko saluer bana Congo. Papa, c'est que la maman te discute kasi. Yo papa yo la que yo muto botanga. Maman va le yem da botanga, c'est que la botanga c'est. Maman le yem da botanga fa que dans le vital a botinga. Si on va faire la bota vital bino botinga, papa botinga. Maman yo botanga. Ngabe na robota bino, to bota ni biso nyonso. Merci Boni. C'est qui passe. Yes. Taki masek. Heureuse émission. Pour les sanga makasi boité. C'est un plaisir à toi. Bah, mi c'est zobima. Bota la richesse oyo vraiment bana Congo. Bota la. Bota la richesse bo comparer ngata na bactère mususu bamboka na bango za développer ba ozo mbongo. Total vraiment ndenge baza ko mili ya na TVT mais o eza kati na bango. Bota la richesse. Prenez que tolongoli Kimbaseke d'abord poso ya noir to komise mundele. Nelo kasali wana angaza akola nani na moment tozoloba pour comparer botala ba extender botala ka banini ba bloko na bine belebe na mboko bozwa kaka yé ninga auto sala wana bolongoli poso ya mwindo de toi avancer un peu plus bas to kita bolongoli penda poso ya congolais boti ata ya nigérien nde ba Nollywood na bino wana bokanga ba kombo na bango wana na nga koma place wana soyons honnêtes. Au moins richesse c'est ça kokufa mais biso faut conserver yango tout ça les fois moi na Congo place aux ali conserver richesse ya mboka na biso à travers bateau baza ko porter ba fruit wana ou baza ko sala vraiment toute une publication publicité promotion il y a valeur culturelle na biso na mokili mobimba. En tout cas ngana zaki étudiant à l'université ici na sala ki film studies journalisme digital media bomona quand même dans décoré na ba TV je suis l'un des rares africains en salaba domaine wananyo c'est pas si sango avec ma degré wananyoso mais on a cité naissance et cinéma africain on a cité un pays qui avait commencé à faire un feuilleton sur bande aux ali support il y a magnétique donc la bande professionnelle c'est Zaïre avec Mwana Soussou après ba sénégalais bazui ba nigérien ba yeko monopole. Vous savez que tout ça na source culturelle et cinéma africain. Mais alors toyambi l'un des éléments moteurs il y a le Kambona Kimbaseke. Yes. Donc il y a droit au but. Qualité nyonso bozana ngo oyo population na biso e profiter nango te contenir un peu
il y a comportement, il y a pouvoir, il y a bateau ba gérer mboka na biso. Tout à fait. Non seulement ça binopé, bateau oh bo sali vraiment jour et nuit toute ta vie. Au passant on a carrière professionnelle wana et parfois tu te retrouves sans aucun souvenir au lelo et cause à la boyke un acteur tel qui m'a sait que s'est tapé telle vie là à partir de la richesse naé au ezali que des milliers 72 millions de Congolais au balanda kabino bayoka kabino pouvaient vraiment se retrouver à travers vous. Merci Papa Boni ezali pas si paiement parce que biso tous les artistes comédiens donc artistes oyo tous les miroir ya société selon ngai fallait gouvernement nyonso oyo yaka il fallait pas soit biso ba collaborateur direct na bango parce que biso nde mutu to véhiculer un message. Vous comprenez? Biso nde mutu ko sensibiliser population. Biso mutu ça éveil patriotique. Mais côté wana to sera délaissé, mais tout ça là effort personnel na biso moko na bolingo oyo to sera na métier na biso pas to linga yango. Surtout linga qui monté Papa Boni. Ndeto tika. Pas ndeto tika pas to soke le côté. Donc to vivaka dans la mendicité. Nous ça na biso za ndengwana. Mingi comment to ba succès na ba chaîne na télévision, to dans la biso groupe nous on a salon tout ça qui va engager ba fonctionnaire. Yo beta y a ba fonctionnaire na bon na biso. Mais la télévision ne paye pas. La télévision se fout à bisoter. Succès to dia succès. Et fournions sur ça là pour des messages kende partout. Congo Mobimba. Tu vas remercier comment? Et à Mawaming, pas si ming. Donc, vraiment, les gens à Kaya Bakonziamboka, biso comme simple messager. Voilà, est-ce que vous, moi, dans le Congo, avez eu des conséquences ma soumu à joie après de la pente? Boyeba? Bon, mon impact, pièce qui est jouée, pas, à saler lokomoko, bon, mon qui, makamone les kaki. Est-ce que vous avez une consultation populaire? Tant que l'un des acteurs du genre qui m'a dit que Kokodan Zombomo, Mangobo et tout consort a télémé à lobby. Mobutu a lobby. A benga ke na kombo boyebi impacté lo kwa nisa qui peut conséquence n'angé pas masumu. Boyebi na ndenge makambo ekomela ki. Donc ce sont déjà OK, ce qui les loto lingi to changer. C'est un exemple. Kolata ya bana na mpoto mobimba. Comportement na bango sur le cinéma. Sur le cinéma. Film. Alors, Bangonde bako changer toute une nation, tout un peuple. Comment? Bangonde les loso qui balingi ba pèse un message. OK, de génération à génération bako tika la komo nango. Mobutu ça la discours, comprenez mon émotion. Qui va suivre ça aujourd'hui? Au côté zaki mbala liboso qu'on parle de multipartisme na Congo. Mais les lots, tout le monde les lots au kake au dialogue contre sans souci. Mon en société la kolobate au beaucoup tani 7e 6e épisode toute une série aba pièce etikala immortelle na Afrique du Sud kuna na memi mokosa na chaîne à télévision na tchebo ba mama bazoli la bazo benga Papa Boni likamoni ne sali bo chaîne o wuti wapi papa o la kisi biso vina biso nenge ezalaki depuis bolenge. Vous voyez comment l'importance à bateau nenge bazali. Alors et là, qui m'a dit lobby est très important. On a une question d'ouverture. En tout cas, merci pour la commission de moté manao. Mais tout zonga siko na mobi manao ya alobe. Yo obanda qui d'abord carrière non nini. Bon, ngai ndenge na se retrouver na théâtre bon ngaza qui joue un grand gardien. Donc bana banda news ba yebi. Tia René Bi, parce que prenons dans les René. Tia René Bi au monde makam. Jamais dans ça la championnat aller-retour dans qu'est-ce habité. Mon père Nangaza qui est cuisinier tant on n'avait pas Basango. Avec tout le temps, le gars il peut baler la sima poto nanga. Donc bazar